nos frères. Prédication comme parce que église nyonso soko kocho ko mona kaka. Ba côté ange ata moko yebité à part ange Michael, ange msoko yeba oité. Na Gabriel très bien. Troisième ange kuto ko yebité. Mais tala bango na mikumba ba document ya mavu. Tala Bible yango moko batanga ba Satan na ba mfutema côté nini. Obino bo piko yango bo bamba bato. Mateo boté ya batu pona piaka kongo ndenge cha ba ya catch. So bo komi na poto bokote ya ndenge nini pesa ka Bible moko bomoni l'esprit baninga ya so ba teo fo so ila teo fo ko ina mukilo koma na susa ko kufa yo mwana mtu sala likamkana pia na kufa kaka ndame bato tika ngapo anina kende kaka ba teo fo okima challenge awa biso toza tokozesa mukili tisuka mon frère. Nous avons sagesse et Nzambe qui intelligence à mokili fois 10. Nous avons ce conseil vrai. To pesi nzeta manga confiance pour to moni abimisi ba manga to luli. To choli misisa pa mona na kate or nzeta banga ka musisa. So bo moni ngalo fundu na miso na zore nyende na mupepe na bina kaizama kama misisa. Mais biso lokolo to moni misisa te mais to pesa misisa valeur exact to pesa nzete valeur pa bimisa bambuma ndere. Nante soso compagnie nga schéma. Donc alulaka mbuma manga. Biso nyonso to se plana nzeta manga poto moni manga mbuma to buki ya kolia. To cholaka misisa pa mona na kate. Or musisa nde base a simba nzete. Nzeta zaka simple a tellement pas pesa transmission uti na misisa tikuna. Soko moni manga sukali ezaka fia nzete te. Musisa nde azana base ko pesa sukali tele kela nzete e ko matina fruit. Biso batamukilo ko to mona kolo mukilité to mona ko mona lokola pamba. Comment batu batanga mingi bakoma komona nzambe lokwa sakana ba erreur bango nde batanga baleki nzambe na maeli mais mukilese ya nzambe malika mgana ko kende mukila bien mukila mana privilège ache que tu fallait ko kendo kenda ya bon mwana bazelo na dezo kufa ba compter batu misus ozala o komi ba 15 ans ozala o komi na 28 ans ozala 30 ans ngo beti mande fe mon ba mundo compter ya est compétent. On a mani manete yo okozala parce que remplacer basili on a senga aujourd'hui fona matanga bo donc na ina ne basila ki akufa te so okufa na 2 ans nanga compter ba nga compter ta so okufa na 8 ans nanga compter yo comme na age ba komo compter ya na famille bandi so makambilela lela yo ba plainte o tala bana ba noko nyoso ba koli ba komo taila yo après bandi yo na kokokate o so ko ta diabo na ba petit ba beba vie tala ki mata voyage ke na ngola batama Keba yoko kufa na ndenga loyenge. On y a fait tondi match à 3 tours en banque. Ba on toujours télé matin et ça va piki. Mon hôtel. On va bouquer na nani sala. Obi ke me matin yango passer mo bato me passer azala kulu na to nini. Na za clair na ocha mutu na tana ningo mona vika kate. Na ningi ba memori kamba ndoto tena makambo za réel. Na lingite passion zo comme na tonte bolole na ba kosa ke za mfutema ndelo na ina mutu tu aza na droit récit no tshelo bani mi ba kanza papa pambola mafaka ndeka ke église za mission ko kotsa batu lola mais na mukilo ko sambela te mais soko to si lo mukili okozwa et facile makambo zo loba na zo no marché ba monter soko landi baninga na cop ato za mutali suma na famille cop na ba pimelo mbongo na cop yo ke cop ndimo sima na ninga ba pimelo mbongo okozwa cop okosala bakopesa mbongo kamio kufi batindika oke otindiki bakopesa mbongo opesa mfutema bakopea bino mbongo okozokutia na poche. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. C'est toi. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo na ngapie ya ona préféré na sala ngafio toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt.
na ngai fongola matoi oka lisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esala 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Merci infiniment à vous. Bonjour, bonsoir. C'est là de pas de l'ère à laquelle Bota la biso parce que il y a de ceux-là qui battent l'Arabie Saoudite à Tango, mais soit battent l'Arabie Saoudite à midi, mais soit battent l'Arabie Saoudite à pourquoi. Ça dépend de Ernini, Ota la biso en tout cas, Mbote Belé. Et merci à Binoyonso par rapport à la conscience, vous renouveler pour la biso à Moussala. Je crois que biso également. Nous allons nous démerder pour Bundaske, tout baby saté, tous à la toujours la même morale. Na Binognon surtout, je signale que Gédéon est à la prise de vue, Jordan Panzo assure la réalisation. Merci infiniment l'équipe Mobimba. Il y a Gianni Sitantouan pour Tubanga Mituri depuis Switzerland. Merci pour Nagnon surtout ça pour Nabiso. Merci na JL Lukombo. En tout cas, merci à trop, merci à Claudine Nobosaou, merci na Mami Ekela Mouyanzambe, Mami Mwanda. Merci aussi na véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila. Merci na Maloris la congolaise. Merci na Taboufat top modèle. Merci na Eugène Banangisa, celui qui parle en termes d'héros. Également nous penserons et na le vieux sage, donc vieux joli Mwamba. Donc tu Mbote depuis Paris, Escorte à la Bissou. Francis Beto fait bonne année Nicaragua. Il y a les temps de mère double. On a masse na moko parler donc tongo mon père mon mère donc on a pensa. Il y a Cathy, merci également le tout haut beaucoup ta la biso. Alors nous sommes c'est tout à fait normal à midi 12h, il est 12h pile hein, donc 2h et bêti. Des retrouver tous tourner émission voilà pourquoi est-ce que Boyoki toi permet rail et nous sommes en train de consommer d'ailleurs notre cher et beau pays qui ça c'est à la ranango kaka boye. Donc, alors, nous allons recevoir Pasteur John pour le deuxième numéro. Toujours, mais je crois que le lot, ça sera plus exceptionnel parce que tu mets un petit pas en arrière et surtout que Bannekoba est belé au beaucoup de cas de céder à Pasteur John. Quelque chose parce que vous êtes en train de faire la duplication et CD. Bosali multiplication nango comme belé to komo nango belé zaka mingi kala ote na Luanda ona Angola ona ba intérieur siko ekotiti na Kisasa awo ezote kama awo ezala pe mie mutu kia mutu tango zoli yango pesa la pe moi lo mata moi geste obengi Pasteur John numéro n'est affiché obengi Pasteur John na sepel tala ko sala boy c'est un homme très courtois alors très facile d'ailleurs donc je vois que très prochainement bino va tout au boko sala bongo bosala effort yako soutenir rapé musala ya moninga parce que bino bolé ça ba famille na bino simanae bozo zombonga na bofutela ngo bandaku ye moko pe aya sengite ngane muto na sengi parce que ngamo natali elongi nanga na Pasteur John na moni yango na CD Pasteur John pe dernièrement tout ba CD na mo misombeli CD mais ye mom ta produit mais amisombeli CD voilà merci beaucoup Pasteur John, bonjour. Bonjour, nous sommes dans 3 km de Makas. Santé. On a passé une grâce. Pasteur John, mais c'est des goûts. Na zukutuka moi courage à olobelango ah mais n'habite yo mom to produire c'est des wana pour comprendre. Bon, moni na eloko wana na zanga ninga koloba na talaka et comme isangate mais et c'est pelisa siko kangai.
donc omoni yo yebi te mais ozomona ndenge bato bazotia yo l'air nyonso tala neti kandongo lobi est arrivé nakendeki wapi nakendeki place moko boye na koti tala na mimoni frère nangu nasignalaki ngai ye moko abi frère namoni yo mpenza pasta tala ndeko moko kuna pasta azotia yo somo ngai oyo pasi bazoteka o somo oyo tete tala kuti basede yango mon frère natali boye basede ya 2014 oyo kutu elekela na ngai basala yango mpena baprochette original donc soki mpe tembe nakolakso yango yakozokompa ndeko na ngai nayebi soki mon frère okokamwa otambola na yo kaka nde naotambolaka nde comme par hasard naotambola boye natala obike ekutanga liboso na matadi nayebi oyo tosalaka na cnn oyo tobimaka na cnn ezalaki accord toyoka na bango bato babandeli bazwango ebele mpo stock oyo tobimisaki mele kwa moke tellement eloko eleki kaka comprendre kaka nde tola pretende sokende ti lelo mon frère wana nayebi mais oyo mosusu tosalaki na bandeko mosusu wana nazoyeba so bandeko nanga moko boye eleka nango mon frère na satanda te namonako d'abord na matadi na 2016 entre 15 ou 16 na matadi boye so nakotana te on bato bazosabonaleka boye basedi na awa mon frère nakende na tembe nazomona bazosomba basedi yo nga moko nazwi natali bayeba eteke nga bien chapeau melama natali boye nasombaka pete natali kaka nazongisi nakenga bitie boni siko eleka nango naokanga na basedi mon frère basedi bima lobi ya lobi lobi nauta soki wapi nake mutu mona nabenga nga lobe nanga pasa na matete CD na yo zongi na succès na tuni CD atole peta liboso o te mususu na bisi yo somo passa partout donc bato bazo wela onde ya mulungu na beti kara na kipete ngai bosafa lobi so na beti na ngibasa na kinga boati ko somba soki loko moko boy mon frère na kota boy na le kabona moni petit moko azan teka ba CD oh passa John Deli bien passa batika oneti mwa ndeza kama solo to kanga mwa soki photo na zongi pe na temto kanga ni photo teka passa mikolo so teka ma fort ngana bi akoteka mabe kotalama o te tala asinga pasa ta du CD yango etikale kutu moko po ba wala li tout na ke somba msu lobi ngana bi tien wapi yango o te ngabi na ko somba ngo o te ngabi na so mini na pesi mbongo ta CD yango ndeko nde yo moko tana tala bato ya tala sko œuvre d'esprit, vous voyez, c'est-à-dire que y mon pasteur John ayebi kutu close na ndenge batangeli na ndenge bateli basali makamyo surtout na ndenge bakyo sala nso na Chine bazongi babandi ko batiango na terrain babandi ko tekango yemoko ayebi makamyo yote. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Et ça va œuvre d'esprit, c'est par exemple le biso. Dans tout ça la production, ça nous demande de l'argent et c'est un biso moyen. On a longwa et pananga nayati vers pasteur John na tchaka carburant na mutu wananga pasteur d'une fois tchaka carburant pour aya na bureau place to tournara donc poto ya ba tracasserie et tout consort et ça sacrifice mais bandeko o bosola ka boye il serait mieux ba pékicité balobi bien ba pékicité parce que mambo est aussi là na ngote ba musicien balela ti lelo solutions à la radio mais dis-moi bonne volonté ko lakisa bolingo ya moninga c'est-à-dire yo ofana pe boye osali cop oyo olembongo ebele ye moko ko le loko lobi yango bomone na nzela aotambola makolo heureusement que nzamba sungata moi déplacement te kozala mais ce que le lobi bokuté azana aotambola makolo te ye vraiment na succès toi sala wana asala eloko te alors que ya bandai ko sala musala oyo batu misusu ba bénéficier na yango batu misusu nde bazo mata sima ya oya osala. Je crois que prochainement il faut qu'on éviter ba makam oyo s'il vous plaît, il faut éviter et ça la passe comme mukolo loko asombi et loko amisombi ye moko po mitala ça fait très mal tous à la rate que non parce que bazana bonzambe non bonzambe te tout ça la confusion te tout mélanger maramoté affaire ezali affaire bonzambe pe ali bonzambe ja so yo pe kotala ngo gratuitement bongo malamu mais so comme yo pe comme tia yango au commercialiser on sait que il faut y baper nenge kokutana nae kosola en tout cas pasteur John courage parce que choix ils ont mis quand même message qui ko lancer na bato ba sala mamba boye bon na bika ke ngana sekaka na ngai on fait sexanga makasi autant na sekaka bon na comprendre que au moni eloko malamu ndeko nanga okoti ko bomba ngote fokaka ba sala mais ko sala ngo pe quand même na moi crédibilité que t'es quand on lobby moi ndeko tala donc tu me sais pas quoi ça na ko yeba po na bi fio to sala na e na bato bazana
nzela ya bato eza ba siège ya bato baza na Londres nakoyeba bango très bien wana bafrère moko nde moto basali nakoyeba bango bien oyo basali mo nafundaka mpe bandimi te ofunda mondimi wapi so ofundi mondimi ye moto ya liboso akobongola motema ndenge risque mais wana problème te en tout cas à part ça ndeko nanga ndele merci normal nzambe azosunga vraiment très bien très bien vraiment tolé pété partout na université wapi izokota na zaki na université ISP vraiment c'était bien na zaki na université ya collège ba na académie de beaux-arts vraiment c'était bien na zaki na banini donc vraiment on sentir que tolé pété izo de comprendre kaka vraiment na ndenge ya transparence avec simplicité ni surtout na chaque fois que to bakisaka implicite na kotia esengo na oyo nzambe alingi mpo bato ne bazwa kimia mpe bamona clair na vie tozalaka te bato kaka komema bango na anglais mo mpo totika bango na danger donc ngana kopie yo te na sa komema na badistraction bongo naganyaka mingi soki ozenga mpe nakosaka eza ignorance na yo oyo oyebaki te opriaki te naboya eloko wana ndeko tout est vanité nazoba no frère l'accent motulika moni boye nazwi esengo mpo bato ntongo bazwi yango ezaka baloko ti bible tant bazokendaka wana bazotala ezoteyaka bango bazozonga na nzela lelo esanga fier quand même oke epasa maloba no esunga ngai maloba no esala boye combien bamonanga fo ndeko na ngai kako basambelaka mpe oyo akoma oyiba bandimi yakoma na bamessage moko neti abimisa biso libanda tout ça ayebi rien aventurier dale kutazaka na bible te c'était comédien ozosala bahumour mais lelo combien d'église bapasteur combien mpo bateya azwi tolia pete alandi suka ti suka akangi bapo essentiel aluki baversion tie apesi ye mpona baki keba naleki mutu mpe te naza nanga mpe na place na bino te me nazalaka na place talaka mutu afraude na feti abangisa bino bato invitation ezalaka mpo bato invitation basaka bakita kokoka bakita bino mpe ezalaka ya kokoka mutu afraudaka na feti yokuta azalaka ayungana abandaka na basikle akia na mikalo bala mbimbi batika ekso moni musuni moko batouche bien te abendi na toso na oloba nini comment mutu afraudé na fete banque bino bato invitation abotre pe place mutu te nde yango base na ba chef ke ba rôle nanga naza chiffre mais na lingama te 0 bino bozana bino ba 1 ti na 9 naza nanga 0 mais pona fimbisa yo pona fimbisa chiffre na yo fo changa na sima jamais kosenga 1 est-ce kosenga 9 8 kosenga na ta 4 5 fois 10 fois pe pesanga 10 c'est ko tie 0 moko na sima so lingi mebele changa 100 obaki 2 0 mais moko pesanga 0 mo senga ezate ndemoni yango na rôle mon frère nazo bisa yo sagesse ya nzambe leki intelligence ya mokili fois 10 non peso conseil vrai to pesi nzeta manga confiance pour to moni abimisi ba manga to luli to choli misisa pa mona na kate or nzeta banga ka musisa so bo moni ngalo fundu na miso na zore nyende na mupepe na bina kaizama kama misisa mais biso lokolo to mona misisa te mais to pesa misisa valeur exact to pesa ka nzete valeur pa bimisa ka bambuma ndere nete sozo compagnie nga schéma donc mutu alulaka mbuma manga biso nyonso tosepelaka na nzete manga mpo tomoni manga mbuma tobuki ya kolia tocholaka misisa mpo amonanaka te or musisa nde base asimba nzete nzete azalaka simple atelema mpo apesa transmission euti na misisa ti kuna soki omoni manga sukali ezalaka efi ya nzete te musisa nde aza na base akopesa sukali ti elekela nzete ekoma ti na fruit biso bata mokili lokola tomona kolo mokili te tomona komona lokola pamba comment batu batanga mingi bakoma komona nzambe lokola saka na berere bango nde batanga baleki nzambe na mayele mais mokili eza ya nzambe mpe mutu akela bango mpe nzambe nayebi si yo frère mais bango bakomi mayele koleka bango bakomona kola neti bango baleki nzambe na mayele tala batu batanga trop bakorija mingi bapasteur oh confusion oh mais il a mal parlé mais c'est pas comme ça qu'il faut prêcher non c'est pas comme ça qu'on prêche non, même la théologie, tu vas nous en philosophie, tu vas nous en adana, tu vas nous en bango wana. Essaye de retendre en mingi, comme si nzambe le quoi ça mukili na défaut. Debere. Balanga porter correction pas nzambe. Balanga porter correction pas nzambe na makamu nyonso. Sauf que là likamo non, en théologie c'est pas comme ça. Sauf le gars comme pourquoi ba kuti bomengo ndeko kozala na mbongo eza synonyme ya kolinga te nzamba pamboli yo. Nazo ba no vrai. Okoza na mongo mais na ndenge nzamba lingeleli te et puis mingi bangindi babengi bango ba millionnaire à part nzela maboto mena ka kisi angani te ndeko batu miso so bima pe français kitoko anglais fanda veste makomine autorité ndenga jeli mbongo
Faut même pas coûter attends. Pesa ta valeur na moyiba kuluna. Tu peux se valeur. Quoi mais kaka yibi quand même bakangi. Ba meki bakangi to finge moyibi. Écoutez bana cause c'est. Yé masque pour coucou tu. Na bina lo baté. Na miso ba autorité l'église peut so bandi prière en français. Bino tu bata mangala ba pembe faut botika na ko prier na prier na mona ko la. Na ko prier au fait le canal liboso. Biso ta na sima. Pour prier na faut to ça l'élection c'est la moko. Ya biso yo kanate. Pour modèle ba action ba gros moi zo bimisa na prière. On va parler ba hanchi ba sana. Yo mo zo peut sentir que prière nende ba hanchi ba oyamba. Oyanga ça ngote. Au mode au comment tricher aye. Yo sabika Seigneur, tu vois la bénédiction des gens yo komika. Oui Seigneur, tu vois. Moi aussi. Moi aussi Seigneur. Au moins on regarde le cortège. On va prier à 4x4. Et on cortège à l'impossible. On sentit que prière on est en charoyoka. Au français les qui trône à 4. Yo bika. Alléluia. Aux accompagnants. Tala yangote mukili keba ndeko awa nakosote. Conseil na kopesa onde ko nanga lin nzambe wa pesio pema okomi lelo qui que vous soyez azala na catégorie nini opesa conseil lelo ko banga muto mukilité pesa inde respect ngam na biso frère yo respecter karame ko banga respecter ti na niveau mona ke comme soumission le bangi ko banga été banga mutatike la opema et bela mi kumba to mema ya danger to ko kufa te kolenga raté mona ni so normal msuba ko banga so ba ko bo sam tambongo ko banga ko banga na ona batu nzamba ko disqualifier yo na ba no vérité et lo nzamba ina autorité na bo bafoué keba et lo mo même sata to banga sata po sam ko masuma bebisa mais sata mo chaque fois que dolala après ça reka moto ko fukama tata nzambe merci de comme singa lelo malgré tout non kende li felo mais merci na privilège de tikelanga temps nazo ba n'offrir on appelle ça conseil gratuit na ngona mona ka ba te yo ba pesa satalu pemba na prière na biboko samba makasi na ba n'offrir bango prédication ka parce que te vieille église nyonso soko kocho mona kaka ba côté yo ange ata moko yebité à part ange Michael ange msoko yeba oité na Gabriel très bien. Troisième ange qui te koyebete mais tala bango na mikumba ba document ya mavu tala bible yango moko batanga ba satana na ba mfutema côté nini obino bo piko yango bo bamba batu masque de Mateo bote ya batu pona piaka kongo ndenge chaba ya kachi so bo komi na poto bo côté ya ndenge nini pesa ka bible moko bo moni l'esprit baninga ya so ba te fo tala faiblesse so ina te yo fo ko ina mukilo koma na succès ko kufa. Yo moi je sais comme prière na kufa kaka ndambe pato tika ngapo ani na kende kaka bateya yo fo oki ma challenge awa biso to ça to ça mukili tisuka ndakanza oki ma challenge ndakanza la batondi te fufa mo prato ngendo la to ratine neti bapuku sakana ça ba no frère donc oki ma challenge oki kufa langa kaka bateya mama be mali kam kana ko kende mukili bien mukili mama na privilège est-ce que tu fallait ko kendo kenda ya bon moi na bazelo na des okufa ba compter na batu misus ozala o comme na 15 ans ozala o comme na 28 ans ozala 30 ans we beti mande fe monde ba mando compter yaya est compétent o ngana mani manete yo ozala parce ba remplacer basili on ne senga o ja de fona ba tanzo bo donc na ina ne bazela ki akufa te so okufa no na 2 ans na nga compter ba nga compter ta so okufa no na 8 ans na nga compter yo comme na aje ba komo compter yaya na famille o ba niso makambilela lela yo ba plainte bana banoko nyonso bakoli bakomo taela yo après bandi oyo na kokoka te osokoti ya diabo na bapeti babe bavi tala kimata voyage kende ngola abatama keba yo kokufa na ndenge loyenge kosaka ta bango na koya espoir fait vivre donc na ina ne quand même mutako comprendre azane bébé akufi ba bébé tu akufa na ba 4 to kipara bango te yo combinage ba 25 30 bakomo compter na famille ah OK après na biso ba papa na maman na papa ba koliso ba bundi pona ko bamba ba fufa ko baka pokola okolo na 30 zo kutanga mama mikolo na apiaka ola mini ochelanga compétent tala muto même museleka zo seka ona mir même museleka zo simba muto na ko seka museleka zo ba bolole de ça les qui na valeur maman mon frère na ba fourmi kutu ba lekona kifa tala ka ba fourmi yo ti ba fourmi de ba lekaka mulongo ba kenda na sengo bakendaka kopa nzela lipa na bango
nde bakendaka wana bazala na informateur éclaireur mututu rapport yoki na gauche namoni mali papa nzinzi esengi combien 6 personnes combien demi A wana bata mikuse mike liboso demi B o balandima milai po ezala avantage bango bamemaka te moko aza na kaketa mema te po aliaka bien te bango bazala na harmonie oyo comprendre wana bafourmi bafourmi premier rapport numéro 1 et puis ata yo moto amingo telema bafourmi nayebisi yo même linzaka na soko okati na kilibo bwaki beta tout le monde bafourmi basimbi yango bakeye nango ya rapport complet eza ndokota ngata base nati makambo eza mokili tala challenge afio bandini bafourmi ndeko oyo na wapesa baperimetre soko oyoki nga wana avantage ata bateyi yo te tala kaka mbula bande banda adamu na eva ti lelo bafourmi babatamaka na nzete te kaka na sa mabele biso bato todindaka bakiche poli parceke banyama na mike bakotaka batonga bamateriau durable nini ma ekotaka te na sa mabele soki mbula esili batelevision abimaka bango wana bosakanaka biso ye toke kope ozobi tuna mais banyama babatamaki wapi mpo nayebisa yo ya bamystère ya miracle nzambe aza na ndenge atyela soki oye mutu na mokili eza grâce oyo ekotikala kozala jamais koya mutu eza privilège oyo ni satan ni nani ni osambela te mawa nzambe nde esalaka mutu aya soki onuni na age apesi yo etalaka bomengo te nalobaka chaque fois ndeko batya bamilio na banki bazela na bapoto banuna te nzambe akoti ndo na mboka esika asali te bazotyela mokomi mpaka kokoma mpaka eza makambo ya nzambe okokende église mokufi avant soki onuni ainsi dit l'éternel boteya bato makambo bien nzambe alingi bato na ye bino nde bateyi bodivise église bakoti bato mateyi akwata na mitu zala piaka bakobambela makambo nyonso avi comme soyaka ya nyongo o botutu o nintu nazomona frère yango moni kopiaka matene bipepe te parmi bapaster afo ya vrai baza ebele siko ya fo nde bakoma ebele mpona kopanza bato bakomisa nzambe pe te koma tokobanga satan koleka kolo mokili boyi aye kokoma kolo ndako esika tata kolo pango aza foge do wana satan bakomisa satan prêtre satan aza boyi ata omai na pere na bino mokolo koyinda bakofuteka kifunda kende kolo ndako ata aza na rando na pere ata pere abengana ya kima ndako bana quartier bayokelaki afingaka pere amanka pere na bango ezo babolole mpoli oui ntango papa aza kozala te mokolo kaka pere akokufa ma estce bakozwa buka lopango bakotya na komba bavoisin mpo basolisaka ye bien jamais na kombo ya nani alors titulaire tokendaka baeglise te biyo mosala nzambe abara yo abara te ebele bato basambelaka baso bango bani bosambelaka te boza ya satan estce bakopo okendaka ntango ocoka mbongo mpo lango esimbaka te sotunaka nasambelaka te me naza batelema ndenge nzambe aza ya biso tu mpe ya baninga bien faux enseignement naote ofre soko oyokinga pasa yo mpe challenge eleki challenge eleki mutu déjà age otala mpe age eleki ndeko nafungola yo nayebisi yo koma nalobi noke vie ezalaka na okondima ke mutu akomi koko na ba 102 ans aosala priere ke nzambe longola esprit de mort pembeni na nga sikoy akokufa mokolo nini kompe loko nayebisi yo mutu a 102 ans aosala priere ke nzambe longola liwa pembeni na ngai sikoy akokufa mokolo nini beta calcul natuni kaka po comprendre vie faut koyeba schéma kande na toyebiso ne bandeli koya test en équipe te olukaso bapesi opasi te olandaka bali bisika nyonso na terrain komela mpe pema respecte po mabimo pamba oyebi soko nie fufu otondi match ya 3 tours ya mbangu bakotingi otelema te esaka lokola mpiki omona otelemi obabuki na nani zala match ya quartier babenganga nakende obeta namoni fufu ya ndako soki nakei kosila nakotango na melama na terrain 3 tours ya mbangu nangi na pika okipende kalokani di onde banga so opération bord mo telema kawa kimbi notala matika na musika yoba kima na tabo na kufa pona bino banyamo tala yoba bakondana olie kipona nini na rote fufuri kwa macha quartier sanga prime bino bosaka na ngai ya mama tekate so na quartier na ko beta ba jongo bambata ba za ba entraîneur lokuta boko beta match prime za teka ko kumisa ko buka na nyoso na ndako ne makolo pasi ba fina kayo to respecte poste et bon on a tour keba challenge à yomoko ndeko vi yomoko mema yomoko et puis yomoko tombokela ka yomoko nazo bisayo la muka na tongo kanga maboko tipo quoi libumeko déranger ah au lieu singa tata po matete mana komiso vertige pona biso ke yomoko tombokeli yo mais yo ndekolo yo sakana vi donc yo kolo yo
Mais on est obligé yo moko très bien, comprendre très bien. Yo moko kolo yo faut qu'on soit charge ya yo. Donc yo na yo bozami balé mais na kati yo faut diriger yo. Donc au l'été mais yo moko lonzoto yo mom tobo ke mukulu sa yo moko kolo nzoto. So boko laisse nzoto, ça problème na mutu. Mais comment yo moko ko sidika ke to ke su no quitte pas ma miso ko mi vertige. Ato na lembi nanga. So sakana ko kwa pa na kibi. Mais yo moko kolo yo boy si yo ko laisse yo moko tombo ke li yo mais yo na yo boza yo. Mais je suis makamba mikie. Donc à partir on la comprendre maman ke non. Ba défi sa biso ya ko défi. Ah, quand on a fait zongi kaka. Yango na biso na ba yango na so po ba kalkina lo bageza ya pété. On ba poto so ke le kina kingo te tong miku e ko yeko zala ndenge nini. On a besoin de calcul simple pour comprendre que keba mukili otoya ya nyongo. Tangu na zoka fièvre na koma kami balete mais comment na koma ka kilo pona dépasser na koma kuna. Nana kota kati na ngapo na koma kilo na koma na ba fièvre mbangu mbangu. Tangu pe na bika koma na zonga na courage na sakina ngokala pe na koma kende. C'est que nga ena mtu ndira busha nga. C'est que yo moko za yote. Pour mon ba devoir yo moko sala yote tala ko kola na yo nga. To ba ka to so kola na ba photo mais ndengo zo le ka kola okoyeba te. Zo ki tala au moins ndengo to kola kati. Mais zo ba photo à 2001 na 2019 au moins que différent mabuni ndenge zo ke na ko tetu ka yo nga ma to timbela ezate menataka kitata mikolo nyoso. C'est que yo moko za kolo yote. Mandefe bananga moko na kamwa ka kutu na sepela ti tonda mena eba mais na bika kokata menga kolonga keba danger. On va périmètre zonga. Yo moko ti liwe za mama na ngambo. Chaque jour faut laisser kanzoto. So ko laisser kanzoto 5 fois que lango copie. Pona ko lango copie faut za la bagarre. Parce que yo moko no so ko za charge yo moko teke so mwana ba ya batu. Tala mikumba otoketi njo. Oka o mi koti sina mulongo mfutema. Yo moko mfutema la ke zo la muso ko na pongi ya kanganga. De yo moko ko za charge na yo moko te. Yo moko lonzoto ko za na charge nzoto te. Ko za charge batu. Tala makambu nde loko kutea batu yango yo. Bo mi pikol makambu tu sate panza sata zo chaka be panza mi mame. Ngaya ngani te. Ye moko nazo bano vérité. Tala sata za na munoko. Ava kota li felo sata ko samba. Alors batata nzambe na boy tenga satana. Na laksaka bango masumu mais niveau ba komela ya masumu atanga satana moyen na ebeza susu te. Bato ba doubler. Na te so comprendre. Donc mutuye moko développer masumu. Ndeko na opeso biso ndito kota ba laboratoire ko bakisa chimie ko luka masumu e mateli kolo. Kutu masumu susu atako mokanga bata zongo pa mutu msunda bandi yango sika. Mutuye mo azana manka kolia. Ndeko azana manka no ya eki atani sa tongo alo. Ndeko so o comprendre très bien. Ndeko nanga tala nan ba jito sana ngo. Ozape aveugle te. Ozo tala pende batu nyonso. Ozo mwana vie na yo moko ndenge za na bakaka. Yo moko po komisa yo moko ti un mois pambeza yombe. Ozala basoko la mukitongo le bien ti poko zo sa prière muneno ndire mutasana à cet anniversaire. Ah Seigneur alléluia prière lo bien banda tongo ti poko na kelelite nzambe batika yo. Na baluka pa ya mado fufu na baluka bakabenga 5 na 2. Antona la likuta mikolo ma petit kaliawa. Siko no komela ma lobo na to. Oh Seigneur gloire yo moko prière nanu ya kutonda pamba. Siko zwangamba mwana batu obaka mesusu pan. Ndebo tombe na koma ba yaya ali bokosa li mukile beba te yo eza mabe amfuteme komi makasi ya pasa ba posa nzoto amona sa yo conseil et ça la ta bien soko moni muto koti na bangala muto yo akoti na engagement kiloté landanga bien ozo mona vie na clarté akoti na engagement kiloté na benge azo mema vie na e mieux na dit bien mieux mais oya zu moisi azo bomba e azan engagement toté na bengi bien au kokti ndenge bibelo bit multipliez-vous mais multipliez-vous yango ya modèle nini comment so ya na mwana na makamno na ma devoir un pis ozo kokate mo zo ngomeme na makamba 40 pis 40 yo moko kolia na oya passe poko ma dimanche ezaka yombe okezo engagement mwana bato poko ça que prophète landa biso pauvreté nyo c'est ça ko kelela suka tiens so ba bi pauvre pauvreté a manque eza na mo ba bi kozanga na ko kelela ya kalika mo côté moko mais ça différent. Est-ce que vous comprenez? Kobonga na bomengo pesa différent. Faut différencier. Mingi la plupart de la RDC to zanga nde ya kobonga po to zana makokiti na miso batu bamona. Mais na ko vivre na mwasi na bana to zana ngo. Wana bato bazo engagement ko luka vie na ye moko zongo en charge, akoki déjà ko zoye moko en charge to ko bakti mutu mususu. Ozana pertité. Malgré tout manquer ko ya semaine to un mois mais ko s'appelle na quantité. Et puis ko ça sorti pas bomba deux personnes. Comment camion est un espace il y a
5 litres ozotiango na trajet okende na voyage ya 80 litres ekocede ntango lobi ekocede combien de mabala oyo ebandeli ezokende bien ebande na katikati ebebi combien de mabala eke pema bamita lokola na match nazo bano clair domoni berere mpe bokosaka mama kuluta alingaki biso te engagement ya mobali mutu a remorque avant bapesa ye remorque ya nsima bakanga na bakende matadi batalaka nanu maesanso batieli yo soko okomisa moninga ti matadi tala remorque yango oyo moi remorque exemple napesi yo remorque ye wana mutu ozo comprendre tala oyo ya nsima donc mobali na mwasi remorque ye moko pamba koke matadi te kebebisa esansi pamba mobali akozala ye moko yengayenga te foza na remorque na nsima mpo bakendokitisa marchandise banani bana ti na matadi wana destiné eza ndenge vie elo eza en plus oyo abali akomi lokola na engagement mpe kaka ya remorque célibataire aza koka voiture moke baza prince moko mekatimaka na prince wana yango biso solo bacélibataire na bamari tozaka place moko mais yo soki otala engagement na yo ebele babala bazomema vi lokola bacélibataire mpe bakuti na bamasa babala te akoti na mbiasa masolo baninga nzoki aza na mwasi na ndako azaka coopéra so bazwi mbongo na staff soki eyini ntango azongaka ndako mwasi akote banyonga tsolama me coopéra bakoma koseke nzoka nde azwaka mayebi kobatela te alanda olenge baninga oyo baninga te eyindeli bango baza piaka moto akotya ekalite mpo abota te yo oza na mwasi na bana okota na ritme bakamarade mpo tosambela tobetaka kopi place moko oyo ozokende ozwa vi na lolenge bolangwalangwa yomoni mingi baza bazoba me batya basi na ndako okaka vi na eza lokola moto amatela velo ezanga chaîne ata pedala kokendanga mokolo moko te okofimisa nde mipende baventurier bakoma kosa siko bayaya yaya aza fo mwana nanga mpenza azokipe te otuna te yaya wana mpo akoma yaya asalaka nini bongo soki basalaki échange bazwi batyo oyo yaya ye bazongisi eleki olingi ozala wapi Fa José Mawini azali candidat valable pour la communauté congolaise ou bavanda kuna na Chine bon voter avec okaka vi na eza lokola moto amatela velo ezanga chaîne ata pedala kokendanga mokolo moko te okofimisa nde mipende baventurier bakoma kosa siko bayaya yaya aza fo mwana nanga mpenza azokipe te otuna te yaya wana mpo akoma yaya asalaka nini bongo soki basalaki échange bazwi batyo oyo yaya ye bazongisi eleki olingi ozala wapi bongo tokobotamaka yo moko olingi osa sortir comment babolole oyo kotya mokili kaka efenge bazwa miseke te batya bango bato bango bazongisa bango bamabanki ebele bato baye na mokife bazongisa bango bamabanki nyonso na mpo bokoka challenge te koya mutu eya mama na bagare na ofungolo pete kokoma mpaka eza pete nzela kolekela nde yombe mingi bayebi shema wana te akokoma mpaka eza nango pe eyaka pete na miso me nzela olekela mpaka baza kokutana mpaka bokosolo moniki anuni mpo aza moto parcours oyo alekela mpa nuna soki abeteli kopike crise nde ebele elo bakokaka te mingi bakokata soki otie mbongo na banki nde onuni batya mbongo na banki bamilio baninwa bamichael jackson banuna koyeba ebele ya succès na lokumu keba parcours akonuna fo tosa okozala pomba papa atanga te mokuse yoka tolia tata mpo amona moyo avant yo soki osakani koyindela yo yo oseka mokwana na kulu fo mona yango ebetela ebundisaka bato na fete fo mona yango wana oye nsima tosa kotyola mboloko te mpo mona ye moke na zamba ye nde koka banyama nyonso ashine nde bomba ye moke soki toli na ye okowumela na zamba mabe na yo opesa confiance na nzoko nzoka nde se expérience abotami nsima mboloko okoliama nete so comprendre chez moi si eza bien mais pasteur tu abordé nano ndeko mo alobi mais pasteur John azoloba bien que mwasi ya ndumba ata ye na bakapote na ye na église na bakapote na kati ya sac ayo mpe pesa mabonza botyola ye te bozwa kaka do bodéranger te botika ye bongo alors hôpital eboyaka maladi te soki hôpital eboyi maladi eza fo hôpital ube docteur ayebi te to azangi makoki ebele ja hôpital miomona maboyi maladi hôpital ate bakoza na kisi kobikisa mutu te so maladi ayeba ayambaka ye kaka mpe lasiki eza hôpital église ya mutu akoya na bacondition tutiela ya na banini yamba ye ata mutu akoti na mama na dringa ya tembe bozoprie kuna azonimba na fufula masanga aye na église bobikola ya bika bozela kuite estila boteya ye bosala délivrance ya bika koma bokobengana ye jamais nazote ofre mwasi ya ndumba aza nani aza mutu aza bo mibale ebelebe nani kindumba na libala eza eloko moko yobi te kindumba na libala eza eloko moko babongisa moko batike ebeba nini oyo babongisa nini batike ebeba oyebi bien kindumba eza libala kobala apesaka kindumba parce que bango so basangisa kaka nzoto alors est ce que ntango tondakisa kindumba ezaka kote nini oyo babalaka ezaka kote nini so okangi ntango tokangaka lupango mpa mwasi
Je peux simbongo pour le film mobimba $1000 500. Tant que j'aurai $10 peut sindumo kangi le pang mais pas na minute brossil n'a pas comme libre célibataire. Yo habité. Non ça peut se schéma. Dans la minute ando au simbongo voilà. A combien yo? C'est beaucoup coopérer dans ndumbe simbi quand c'est $10 coquille. A combien yo? Ala droit mtumsu sta. Ça mtumsu ça hier c'est naza occupé. Mubai nanga yeyo. Ako fan de pena makolo ko exiger mo ba bis ko bongso bilamba. Pas bi ke mbongo zo ko kangi lupango. Tant que brossil na pas lupango ça pas esili. Na mona pe ba ndumba msuba kanga bango lupango wa chune mobimba. Oh. Ah kangi lupango wa chune mobimba. Journal le loko bima to zaka yangai. Kanga lupango na yo. Soba komi na tongo libale mwanga ni mwana benda songo baksa msibo zongi na deuxième journée na mwana pe libala mula ibo bana mwasi moko kufito papa et zongi pe zéro et ça ndenge moko mo frère ko diffère tala chama kamunyo son normal. Je comprends que dans libala baza ina confusion ne donc bandumba baba ko négliger te boya kindumba salaka mais linga bandumba po baza batu na te so comprendre. Ah ok donc yo linga ande bandumba na linga bandumba mais na boya kindumba très bien. Ok Faut le différencier très bien. Si quoi ba couple na ba sala kana na droit ko juger te mena ko pexende kata pour se mena ba danger mais tantôt kutana sur ko indi cela yi abota mwana mwana mbala pesa ko confesse abwa kai akene pa famille ba yina pa abota na se me ba kote toni mbali moko ko saka yi parce que pas bomba mwana akufa pona bino akota ko teke zo simbate mais kabinzo to na mibali asaka mbongo na bomba mwasi na bana tungisa nani iso mone ndumbo cholie est-ce que benga ka bala ya boya kayo berel busala bokota na ba poche privée saboye ba tika nzamba pesa mutu na faute. Yonde te ay pas changer conseil na pesi yo fo yo so bima mo centre na misa bato solo ba o saka na ko bata mabaye bate baloba pasteur aotala ndepe quand même mbongo place uteli mbongo ngo de ko nga to uti na musala nini yela nga mbongo na ko zwa na ko te o kaka changer to kenda fanfa nga na kuna te sako mutu mususu o pasa soko zo tambola oza piaka lokolo priaka moni mbongo na nzela mutu azate ngabi yaka na ngopesa nga kopo wana donc na ko tana pesa 10% nga na kei sakana ngana pia na moni mbongo natika ko nangwa zate nimbo bombe mukila ondeni bilo ça compliqué hein voilà donc mbongo au mona on nzela yana batu mutu fo memba on a caché sans motif fa bete film pas on normal oh na so ba no frère donc mbongo so kuti no lokota no mbongo parce que na lokota de pania nani na sana lokota kutu na sana lokota $20 kutu na kata yas nga na go chance nana kitata $20 atoma nafunga bya sika ngapi beza mapambo kwa kina lolo les makambo mike na beta lisopo to ko madoko se yo sakana fi ngana correct so ina mono ko isi na relaxa yo so pe na monto ze bele mbongo za na ko lokota na tuni nan na ko si mbongo ba ko si ba yangai na tuni za combien so bika ga o yango ko kanite yote mais pas ça ba na yo pe passer aux autres na so ça sujet d'attrape ta sujet d'attrape te pour so minute yo bon so ko na ngwa za wana e ba kite ngaso lo tifona loba na ko si lo kwa mbongo combien tena tuni combien ngai combien $20 c'est ça et ya yo na pesa muliki ya ye alors ngai ko ta téléphone na mutu na ça ko ta téléphone na presse be téléphone na zui pas qu'on nga benga akajo yaka ti aka so téléphone na et comme ça est pas ça normal ça li comme na transparence mais on a mu mutazate na zui loga na lokoti mbongo place mutazate na tuna batio ça nani mbongo na mbongo jamu kimosanta ngoya ni yo saka na ngai ya ngakutu baba so beti mbata pesa litama ngaso beti mama na mbata na kole na nkeba attention na so beki deuxième bagarre bandi to juna ki monsa to te permet to tubela na pokwa to tubela na pokwa o saka na pesa litama buka ngamba na litama na pesa mususu c'est la série wana mbata na ko simone kole o ko beti mbata na likamuni esa mbaya suka so ko beki na e indi to ti ko sambe ko za zoba no bo sakana mais oui que me maté yango passer mo bato me passer azala kulu na to nini na za clair na ocha mutu na tana ningi omona vika kate na ningi ba memori kamba ndoto te na makambo eza réel na lingi te passion ezo komela tonte bolole na ba kosa ke za mfutema ndelo na ina mutu tu aza na droit récit no tshelo banini mingi bakanisa pa pambola mafaka ndeka église eza mission ko kotsa batu lola mais na mukilo ko sambela te mais soko to si lo mukili okozwa et facile makambo zoloba na zoma no clair na marché ba monter soko landi baninga na cop atoza mutali suma na famille cop na ba pimelo mbongo na cop yo ke cop ni mosi mona ninga ba pimelo mbongo okozwa cop okozala ba pesa mbongo kamio kufi ba tindika oke otindiki ba pesa mbongo pesa mfutema ba pe bino mbongo okozwa na poche pas ça le pe eza moi phénomène moi le comique ko se répéter moi régulièrement c'est à dire que
ndeko mwasi abali mobali, c'est-à-dire pesi mobali mbongo abala ye. So mo mobali piaka. Est-ce que ça m'a bien piaka ça malam. Ya malam so balinga na vérité mais ça m'a bien na moi so bazana famille songo tobo. Fanya biloba lo boko za boy na kata ndako wana. Libando la tika va to pesa mboto ndoko na ndako bandima kasu yote. Obenga baleki ya mwasi bitinda balinga te babi ke to bala yo. To moni berer. Ki bana mwasi za munoke biole mwasi na pesa frère. Linga mwasi zo pesa respect. Ozana dignité na famille na bango. Que famille yo même famille mwasi ba appuyer yo, ba kosi ko aider yo na sima ba komo bimso pamba. Na mona ba beau frère ebele ndeko nanga ba koma zoba na famille mwasi. So ke kuna lo ba keloko te batinda keloko kwa mwana popi. Papa ole ka kuna osala omali ka msusu. Yaya boniko ozawapi? Mama na zako to yaka na mama na ngai wana mama bo kilo ya mwasi azobengai. Abengai. Tanga ko yale. Yaya kino tela ngelo ko mokuna nini ko basali be pona nini. Te mama na ke rapide po ba pesa mbongo bala mwana bango. Okomi boya indirectement. Ba aussi sambongo libala ndam na bitinda. Po ekoka. Ye pona ka mama na okende. Na so ba no frère. Mais ba famille a bien ba bombaka. Na mona ba famille ba pesa mobali. Wana mwasi ya vision. Amoni mobali pia ka pesa mbongo et puis ba tela ka sincérité mobali. Mobali abali ye na sima famille ne kweya mobali na courage na amata sunga famille. Wana pe to mona. Mais ya on va créer la plupart à basi o ba sunga ka mibali. Surtout basi ba tuna ba famille mbongo. Ba tosa ka mibali penza bien te. O uta musalo zo ya sana na Android. Mais mabala on peut se umela te parce que ya mona bisi yo berer wana. O mona ka. Ota la novela sinaye yo kolonda ko ye moi ça to la théâtre to TV film. Au fandi oraso en tout cas misu ba oksana mobali soni avant na ba camarade na basi mobali ya ye oralo batabo poussa makolo papa leka ou bien ebozonga boye tala mobali penation mobali nde kolonda ko so batu paya excuse na leka oye tala basi ebele ba mikopesa mbalo to matala basi ebele ba tulina kitoko na bango comportement basi ebele bozana comportement bizarre donc so mabala lelo pe zo be quelque part basi bazape basi nde kitunga ebi basi nde kitunga ya faute bazo welela bakene mabala po bala tsaba ninga ke bino bobala biso pe to bali mais côté bake mabala balingi mibalo babali bango te na te so comprendre vous comprenez le bien hein bazo sepela babala po bamoni age umeli baninga na bango baninga basi basani ni babali do babala ka po bala kisa pe ala tsaba ninga le peke na bali même na famille ke bomoni boseka inga na sani ni na bali mais muto abali ye côté ke na libala ningi mobali yango te Rotinde boy bitina neza ivari ya lokwa mani lokwa la saison rotinde simbe rotinde pa boy moi sinon na katanda oh to somo na ngwebele sala boy er mo so simbe mo netosi er mo timba na lembiko non so mutino sala boy moi ça to 4 mobalo honorer langage wana ah mama o tena suke da bilamba na sala boy moi ça malonga ningi mobalo ko lebelo ko na te na ba no frère voilà ko lamba so ba kelo na lamba te pona lembi na akase mama na okene musana pokwa tselanga ma ya fufu anga na lembi abenga tanto voisin to voisine wa pembeni ya ka reshona bine zanini tselanga ma ya fufu kuna mama bokabi mabala bino basi tala na barabara kitoko mi ba komana ba prier nzambe na nga na zo tout la problème nini ebele ba benga nga pasa e ya nini ko papa na untema kamwebele ngabi mama comportement yo anganité le comportement n'est pas comportement base tala moi si ataza ne sengwa mibali te na caractère ne longi soka tosaka mobali na nyoso mobali alingaka moi sana bakolanda partout ba bakangi mobali na kisi soumission et là bomba basi mabala ba umela ya bomengo te souvenir de mabala ba jipe kabwana te souvenir ce côté mobali abongi ayeba moi ça lingi te pas quand ça ba lande pona mbongo mais nzambe pas ko tiko le kana difficulté pas tala moi si soka lingi na vrai o ko bone umeli afinga ikaka okufa ya moni piaka mtu nzamba Alexa ko patala soki famille moi si ba lingo na vérité ka tina piaka ko landa tango zana ba sans frère ba te mtalingo na mde ya tonton papi pipi on a masola moi sans tika la papa so moi na dignité non soki so sala toté même tina famille na yo misu ba ko dénigrer partir la piaka bande no propre ko boya yo mais basi ndenge on appelle pas ça au moins appelle après ko briser libala et kufi au moins dans quartier azongi ya komi très poli kasi comportement est-ce que makamba kutende teye yo habite que conséquence était à koleka conseil combien de basi ba komi respect na mibali
so monika jeune fille ba 19 à 20 ans aotosa mobile kendo tala ye ana mwana moko batia ezemi mobile andaka na loenge akima ete mbango asonga normal deuxième fois kalando boya conseil pour ça tali kitata la tole bimina sima oyo go ya so pese kama conseil ko ta fianga na ko manquer wana shawarma na poko yana ngo conseil azo so ta na poko arigelo musute tshanga novela afana zi téléphone otala novela na Android parce que otala film na yo parce que mibala concordance sur betel maloba sukali parce que mibala bongo ça mingi na bakula chez baliko mbongo te mingi ba escroc ba garçon poudre on va poudre balema fufa ndaku ba filer pantalon ba teki fer na ko bata mazidi doit na poche so moni fisco yo kama loba belo ko akenda pota zonga atika la page à Facebook pas ko ça moi si na téléphone mo mone petit ngana prêtre ya basala rien bande ton tipo ka kopeza la raté tout ça la wa quoi sangisa basi bacha bango na quoi basi ba vanda na kitu ka monotage on va somble bango ba sikre mo ka ko defa on m'a moi na masa so melima sikre comme na 4 atie musapi na 4 ko ko zo ningisa pour ma sola je t'aime ya mobile so be tellement sol pas na film sangisi na théâtre so ting de la moi si ce que kanisi ma film atela na novelas non zo yo kabi mobile ngo ye yo ne passe pas jiba zéro batikali bango bana ko ba coller qui traiter na mikongo libela nazo te offrir on a commencé nga ce qu'on a quartier tant que vous avez dans la tolité ce que vous zemi mobile kimena mwana bota zanga tata ana komisko respect na quartier amo non mko la lipa na quartier te yandele mwana bino yeyo mama koko tkaki fufite na laisser héritier et bébé pion bana komi respect muke na miso tra libere kimpi mwana kutungisanga boyeba lokolo baki conseil ba parents ba ya quartier après que le boy nyose ko kota na makambo mwa na mwana omona mwana makambo makati soka sumbi yo kanyeso la toche kine kolongwa te mwana miyo neti mia yo mozotala mwana o ndokite ayena modèle wana ozotala mwana na famille longe balani te okoyeba bikumba kumba de mwana moko très compliqué capricieux mwana mwana sana ba do nganga otati mwana ko koma nganga oba mwana penake okambo bata magisa mwana mutu tsote kama okoza nganga mutu na mwana ko koma mbikudi te yo ba do mwana bazo pese déjà depuis na trace déjà okoyeba bon luka ngambo bo katolia batu bokuti na mukili te même basi ana peut passer au mona ce coopérant luka yo mona boya yango na biso wa te yo pona na bibo ba basanga nini soko ki coopérant aki ba kutina basanga ma écrit na ba sala ba lula ka via rêve on dirait ba star ba américain tellement ba luka ba musicien qui ça ba linga bango te ba tika na nostalgie mi ba lo ko ba musicien qui ça o ba combien ba zo ba zema mi ba la lokuta ba musicien moko ba bima na quartier mofema na tu vois ba mission na abeta lever les rideaux te ba mission ba bango bazaka ba mission na douche so sukola ndoko ba tanle bimi ya on se fie kibo na ki concert ba yanga na ndenge concert que se kufa likola ba rep ata lever il déjà pamba na matanga ba beta te mi bala na taba na basi 6 les musiciens kaka kete mi bala bongo basi kitoko to ya bango et putain mi bala ntomba lobaka ngazo kama pecho ba momi tuna tia bango ba zemba bango ba zamba na charge pecho so kama isanga pecho sali babe ta garçon azolo ba makamba boy ta ba garçon ba kufa na ba moto bango wana o ba tout na mbange kweye bozo kama nzoka nde mikumbe memie mbango de ba garçon bazo kufa papa nazo ba no vérité do ba ki ma charge ba che moi si zem ba ko tikele moi si 100 francs tant moi ça linga bota zunfa na chez bango ko transfert kena bota chez bino to ya ko soyo tala de bibala ba tondi na kisasa nazo ba no vérité ba escroc na ba escroc coopérative marathon wazonga swa coopérative marathon wazonga pourquoi so beka moi si on doit sur la kaka moi si va dans aspect alati triconi alati chemise ni baba ninga fomo na moi bambata yomo so da bambata ko bamba gucci lugata chamoko saka yoji baba ni mle wa bongo moi c'est basa manga so bete masolo ko ça ina ba secret mais bete masolo minga ba Londres ko tarifa ka kende ata sanga ndeko okozoye bien créer les fins de l'autre c'est na coopérer moi ko zo l'exceller alors ça loco ya ligne international des fois ça kana ya na poto bango ngana ya John la biba lo bana bango ah petit yana nga Londres penda omoni bacho monenga na ngwana otona no concert wana njoba kota concert tala best en tout cas basi mawa basi ba kosa makoloko ba faire ko ba somona te ba somla tsense là basi nazo ba no vérité moi ça ko boya mubala mutuka dikola maloba escroc combien de ba chauffeur ba lagi ba sa ba patron
bofutaka ye na fola mais alobani ayebisaka kofunga makolo ta ese tala zoba nalobani makambo ya série. Mais le lot quand même, si peut quelque part, bah condamner peu Mimbal parce que et Mobali il y a des déceptions. Mimbal même sous Barida, bah on pas si parce que là, batangi ça va on va même. Le makambo vrai. Tous les deux côtés ça capante. Mais notre erreur à baser ça trop plus pire que les Camibal. Dans ce moment vérité. Mobali ndanga moi si. Ba fille ebele ba maman na bango ba bomi nzoto na kotangisa bango. Akozwa zemi atangi asili si classe. Ora kende ko sa musala keso yango zemi. Français na English c'est quelqu'un qui mwana na ndako. Baby je vais prendre de l'eau. Ba université ba kotaka na famille ke suka na ba sema mobali. Classe n'est pas ban. So ba so na balinga na quartier. Ngana tanga j'ai beaucoup étudié na ba sema mobali aussi 1 2 3 4 la na ndako. Côté ba c'est là qui otangelela osalela foutu. Bongo ba fille ba tanga ba sala ka misala pe ba bala ba lekio na nini. Mbongo ba bebisa pona otangisa yo. Fait ba soma na ba saki ya fufu ba pesa bande comme sou ba kola mbango ba sa ba courage que yo. Ben fesi na kata fufu. Ouais que ça la rien. Mais futa moi sango bana 6. Mais tu regardes non. Eh ngasa diplôme na 2004. Ba so batika na mwango. Tu as un slogan ba bilo. Akala ba nostalgie à classe na mutu. Atika le commandement. Journaliste na moi si. Eh collègue na ngate tout na l'accès na classe. Mais comme tanga so loba. Ba so 19. C'est pour dire qu'il y a une vie pasteur John. Mutuna mutu esengeli azwa ba responsabilité na ye. Ndeko na ngai. Lange koki mango tata soki eza ndenge na lobi côté ba tielo couloir kangama. To yaka na mukilo kwa ba joueur d'équipe to kangi photo moko na match ba Faris moko. So to koka na terrain pour mutu na pose na ye respecter place oza. So ko ministre c'est ça la rôle na yo. So ko mungamba tika na coin. So méditer ça est-ce que tous les joueurs ba sa batitile ba to ba tchaka babi? Et alors faut ba place oza. Tous les moutons répondent de vitesse mukila za utile. Donc joueur moko beta ba match nyonso tout mais atika la kotia pe bibi. Azanga te na match. Tozawa to finga mana ba te bele mikumba ba tamatina ba sanga ba do kufa. Kufa te. Poste na ngai zo respectami. Coach atinga titulaire wana kolomuki. Sekanga so supporter to sekinga wana ba voisin. Ba monopiaka kotamba na kombo na yo. Ba ko zela liwa na yo manka. Kolomuki la tiki au titulaire na bilela lela au s'en sortir. Le ba comme ndela yo. Lelo babengo journaliste nzelo lekela ba kolo tambola pona nchiki mi wani au gaspiller l'air ne pamba tepso to sa staff na bar tala bango lelo komba ki journaliste bimi pete nzelo lekela poko sa kombo nde manka mingi bazangi na viko lukango yo na visa bagarre ko cheke lika na batute ko lia ba ninge pesa ka soni mko boko sana ba ko zongelo ba bombi to senga pasteur obimi lia lipa muto ki ba chola so ça avant normal mto ko qualité lia ndunda ko teba so bimse la na avant normal derrière ko le cap chobo pe écoutez na mbongo ne propre mais to pesa diarrhée ezate keba lenda lelo obimi et simbité lobi obimi et simbité lobi kuno obimi et simbité mais il y a de quoi si moto quand même alemba bon que non même yonanga to tambola kalika mambango to kima to tambola mbala moko mwana no so balakse ko nguluma to mwana nguluma kasoka ko yale libatika kati alela la muka songa na bagarre tia ko tambola kende classe yo moko tia ko mpe mutu na vie est apprentissage lelo ba joueur ba zori na stade tande ba nyoko ma entraînement première mbango eswaka soka mesene comme normal kopi kende ko bandiro ko sokola mkana tongo kaka soko mesene tamu ko la feru ko mka 6h et le dimanche au sengsu na pon poni ekota na rôle vie faut ça challenger so éviter otika na retard ah ça avant na bonga te biso to la petite pain quotidien même mutu na mutu abunda bunde comme à Jésus poussana ah Jésus poussana mbikata parce que on par rapport à quoi est-ce que soko bimi piaka na vie ko sanga moi c'est lingo tout le mutu na catégorie fait ça na moi ça zakanaye na mona mutu tata za chômeur ala libanda azaka na kata ndako okendo futa ya place moko même ko lupanga ko loma ko kino lokwa ya yo yo zakana courage ka tele matiti ko futa manyoso ngo wana yo bi chema libala te na peut pas permettre ko umela tala donc on a yo so condamné bato a midi mbikara na condamné bango fort na komi mutu lembi na évidemment ka ko na lobi sala ndeni so komi longo si na vie ko tili felo avant même satana conseil na pesi yo pour biso za toza misu ba monde ba vika ka basenga ba kufa comment liwela bango te pourquoi même soldat amuta masumu mais so ko kufa mi jambi ki ba zo ke bembi ba beti fimbo c'est que au milieu ngoli pona ni bongo que no mi jambi kan tala faut ça la attention ndeko tata soka futelo minerval to zaka zoba kedaka classe mikolo nyonso a sentir que obima le chèque mais akendaki ki amono kimi classe mo comme il ne fait que perdre comment nzamba zu musere ta côté na mirio chokota ki mutu ongelo ngwa fa mais musere ta senga sa no titulaire ma to za mutute ce que so regretter ah so na musere to na chaine na place nende bien nde berer banyama pe batonga biso
Et on va me dire que Joe a courage à l'embélé. Pour moi, on a trop. Yo mo to ba ke match comme na 85 minutes. Mutoko a continuer comme mbang. Ah quoi ya. Na to ba noninga. Mutako 602 ans. Ora kufa zo senga pri nzambe batelanga na sala. Akuza so atikala sani. Poyeba na senga liwafa. Keba match comme na 85 minutes. Ah ya kwata opolo longwe. So ko kite kufa, so ko zato kende. Nani akina nani? Conseil na personne simbi atekene mboka. Tous les côtés za bagarre. Mingi na kama bafandela gouvernement ngampe yo paye za poza piaka so zimbongo mona pays bien et bele bataka masako na kitya ba so zimbongo mona pays mabe ka so komi peranda fende gouvernement tonga na sadam ndamo il faut changer pays bando beta masolo banda 2000 le 19 faut changer okena tamba Congo ngoyeba yo saka na difficulté peke lo bisaka biloba loba so za piaka okofunga service na makanisiti donc quoi tes ana acheté même 55 à bagarre à vie vieux za tio comme na demi-finale à Souka côté nzamba l'ambition de bien base soko beli wana bacho kwa na manka mais son tout ça apte à titulaire na poste respecté la muka tongo sala wana tous les catégories championnats et championnat mais oui que normalement pasteur John alobaki comment est-ce que yoko soutenir muto atangi asilisi université ozolo baki non soki na zui musala te abando combattant zela ko tata musala mo c'est comme si au kitisi na kitisi était so reconnaître peut-être so kanyi maboko misa muso ezate akolia français na yabi combien de français ekundama na anglais ko zela ko bonga me babonga te na je bi français ekundama na cimetière bakamwa ngane belanga na sisi nchiki na coach awa zela ou vieux za tous les coins kende bele ba komi patron zela ba l'éclair pour topé ça bango kumu ça qui challenge mingi bakanga maboko ke banzela ko bonga batela ngola tite ko bongeza kwata lekana banzube wapi kote ko sima comme une mire na kembi na mona mutatanga ina fana na baziyo te po misala bata jaloux aleki na nzela sima ko huissier abandi huissier papa maele ne zola sema ba ko timbela asaka maele ayoko koma poste pe mukonzi to mona bango tale bele bino eza biso mai kombe batanga ki musa pese mfama pa komi yo mutu munene na vie kombe le batu batanga ki te vie kombe le batu mona ba betaka ba te finga bango ba voyou na bale basungi famille misuba ki wanzela mamba yi na yebisu ye musu se binanji te makena nzela ma yalanda muninga koma lelo prêtre place de tanga bamboka nzela ba ya banzela ma yo na mon koto yo lukolela yo ni meso ko tale muta mwanda ayi banzela ma ndenge nini bagarre vie koma le patron fandisa vie faut ba technique de guerre qui ne risque rien n'a rien on a bisa yo et là on est fandi na mito ba te belé ba mai mai licencié banda sala ce que ça te fout ça kabi na yebisi yo ba seka copie na yo mais sachez na poko monana au gagner procès na ba no frère un challenger ala na pia katin ba seka copie na yo mais na pourquoi sachez les ka kutanga na pepanya au kangazolo et garçon salité ya so banga te oui tant na kozambo na poko na sokoli na ke fa na kona so mela moko sokoli ke lo bani mukile ela ba bango prêtre. Et le va changer gouvernement na remaniement. Elle a fait une réunion en somba soso. Na boy ba retour ba 200 prêtre. Pour ni coopérer debout. Challenger à tembe tous les copy. Dans cela nanga ba komona jamais mfutema. Et so mana coopérer ba kangena mfutema. Chaque jour ça na mbongo na poche. Ba momio ba chola biso na misala tant que ça mbongo to komela moko ba komani. Eh, musela ngo pe saka na mbongo et tout ne l'air linganga. Na beso schéma de andimi coopérant pour mon espoir comme na mbongo tala ta osa musala ba finyo so ba ko seko ba jeune ba boya ko po ba kanga maboko ba ko makama mineno ndre ba koka ta ba ko pa bena ko sala ngota ba za na base belé na quartier ba so la rami po ba le kamine ba pesa na ba kombo et de Londres et de Paris ba on ba pesa na ba kombo mais tala ba on a poko uta copie na o le kana poko oh prête batika o lukelanga de sako ya to luka ka shimboka pam so ko pesa de sakangi sa ko trier ba garçon so to poko ba comme 10 après tu secret et si la no kité tu ba finir sur ba kota na bandako après si secret ba garçon ba moneka prêtre na quartier donc de maman aventurier ko ba so ba chezemi so mone yinda pa kimi quartier so ko ça na voyager nzoka laki na mateta kimia kengiringi azo tuna sangwa zemi na musiko ndire bombe kwa kina pays moko boy pechanga boti ba escroc basi bangaka mibala bongo tala coopérant guerrier mboka bataki. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur John. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mesdames, messieurs. Abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Pasteur John, alors, le temps de dire un grand merci également à toute la grande équipe qui nous accompagne et surtout, Bandeko, comme de temps à autre. Vous avez besoin de contacter Pasteur John. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Contactez-les à tout moment. Pour plus de détails, plus de questions, suggestions, remarques,
contacter Pasteur John et enfin vous attendez à échanger naï tokomi na suka Pasteur John nakomi na suka bambote ezaka ke napesi na ndeko na ngai Mel Parfum donc Mel Parfum mikolo yende base donc ba parfum moko en gros en détail ye penda GT donc son abi Mel Parfum MEEL ye penda pour contacter ye so betika ka plus 33 75 39 03 094 Mel Parfum en gros en détail en Europe ou livraison gratuite donc partout donc ba parfum moko soko pompa ngo ndeko nanga soko ketala bato bako pimelo biloko bakantosa na mbongo donc ba parfum etika kana niela la peste mbote sans oublier mama Cote Gisnovic ye penda tampote umela dada pa na epete kaka yona plus 44 74 24 02 54 37 sans oublier ndeko nanga propre ndeko William Manwana oza na Strasbourg ye penda jeté na communauté tolia pété on a poto déjà basali ba calendrier tolia pété ba tchele donc na zui ba partenaire tel belene ya mindele loko ba Patrick la Villonnière donc so mona ba Marie Brassa na zo mona ba Catherine Ernie na zo mona boza ebele na ba yale okabasele bandeko nanga Doris Dorcas na Autriche donc boza ebele na pesi no mbote na ngai Rémi Dilu le cerveau sans oublier Masamba Kisoka débat donc boza ebele ba fait nanga frère Kino Alice Boa donc na pesi mbote na ba yemoko prof Alain Mabankou sans oublier bandeko nanga botoku vraiment boza ebele na lela bino fort mama Jenaba batika yo ndeko nanga Keletizia Mariana mbote no yango wana na pesi bino nyonso mbote pe na lela bino fort tous les 5 continents tina ba province na za bino o azimbote ta silikate na za bino nyonso essentiel qui était au Canatolia pete base ndeko nanga na zo ba chaque fois bobenga kinga pasa oso komi est-ce que mkono ko mapoto poto kozonga sima ponga na retard ozaka pesa salaka botanga mala resité to pe boboy na usuka na Maroc na tourner na zongi on comprend na moni ba quartier leke belé ah na za otinenga ta 100 poto na ngo komi po komi wapi boni ki fatira lokuta boy ndeko bato belé baza mitama be hein était so comprendre nga très bien en tout cas oui bon ça va tala bon so ba no bakate to suka na to la pete wana vraiment ça m'a pas bon na la bino fort botika malam de kondele numéro na ngade boye bindenge to be ba ko s'afficher 084 75 18 112 na 089 59 089 52 42 Ok, merci beaucoup mesdames, messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Nous disons clin d'œil spécial à Gédéon Loa qui est derrière la caméra. Merci également à Jordan Panz qui est sur la réalisation. Infiniment merci à tout le monde. Mesdames, messieurs, abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Merci à Tabou Fatou Top Model. Merci à Maloris la Congolaise. Merci également à celui qui parle en termes de millions, Eugène Bananguissa. Merci au vieux sage Joli Mwamba depuis Paris. Merci également depuis Genève, Francis Beto Febo Nane Nicaragua. Chancel Mbemba, Demi-Dieu, celui qui fait la fierté du football congolais. Cher ami, merci beaucoup pour Nanyo Sosa pour Nabiso. Merci na Bandegotu Oyo, Boza Nabiso. Alors, Bandegotu Bobenga alors, tournez Nabiso à Europe Banda l'année prochaine. Merci beaucoup Nabino Nyon Sotou, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine, au revoir.